Ils allaient batata na bango, ba faisait du roi, ba mindele ba impérialiste. Il faut que bengana, ça te picole Félix Tshisekedi na Kabila, ba impérialiste bakolo. Na linga pesa yo exemple. Na Mali, ba bengi ba Russe. Ba lebi France, ba zo distraire biso. États-Unis, ba zo distraire. Ba Russe boya. Toto ngamboko. Biso pesa to za mayele. To ko benga ba Russe, to ko benga ba Chinois, ba yana ba arme, pas les États-Unis, pas la France. Congolais landa makambo tozoloba soki olanda ngo mboka na biso toza na se mboka na biso ezozonga kaka na sima toboyi makambo ya dialogue. Maman Chantal bataye side batoni bozoloba biloko nanga. Moi je ne suis pas na point de vue na bango na boyité, mais moi je dis non et non. Voilà. Dialogue entre Félix Tshisekedi, Fumumuzitu na Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi a salaki otobengaki proposition de crise. Proposition de crise yana elingaki eleka nzela dialogue. Mais il est déjà tard. Il est déjà trop tard. Balobaki ça une année. Une année c'est déjà Félix Tshisekedi a tombé déjà 3 ans. Ce qui est dialogue wana ekobenda bino na transition pour le 2023. Et transition on est au sein d'un autre le côté bongisa qui bo pesa nga chance na le kabongo yozwa. Moi en tant que peuple congolais a répété le sous ndeko journaliste makambo ya dialogue. Oh, Charles Wela Lobaki, oh Maman Chantal Lobaki, et ça point de vue na bango, ça point de vue na ngate. Pulunda, nenge basal na nanga avanti. To yebisi yo ko sala avanti te corona awa ezate. To depuis yo lobaka ke corona ezali na nchangu to rotambola to mona mutu ta ko ipona corona. Chancelo ko sali ezate. Olobi ke ozu sacré ba bemba na mona bemba so sibeza yi. À l'époque à Mobutu et l'autre sala malamu ezate. Moïse Katumbi a salina Kabila et l'autre malunga salami ezate. Ezami bitika soko zo kokate okokito le bet eza état de droit. Na 2023 bozo kanisa to kokoma te. Toboyi dialogue. Lobby okolo bakete pepe balanda ki na profit papa Fayou. Makambo ya dialogue etobo toboyi na ba pays mususu ezake soki ba mati eloko lelo ta 10 francs ba ko sala grève mais oya biso grève soki do sali comme ba boma biso pasi o ezo yela biso en tout cas l'an 2023 obino bozo luka biso toboyi zambo ka barwande yambo sona zo yebiso yo yoka ngana late liyo esprit makasi ozo yoka soki olingi yo omona kisikalete okomona kisikalete. Bon, la loi n'est pas mauvaise en soi. Loi est à la kamabete. Avant loi électorale, il y a la loi autobengi, la constitution. Est-ce que dans la loi et la constitution, on a constitution, est-ce que d'abord, bango bato bazo voter loi ou bato voter ndongo lobby, est-ce que bazo respecter nos constitution? Parce que maï bazu kuna yango ba yena ngo na loi électorale. Loi électorale déjà épaissie d'orientation quoi loi na constitution que ou cause à la président candidat président de la République et c'est la 100% congolais. Il y a maman et papa. Et ça déjà tranché. Alors, avantage ou désavantage des années. Na tuni pe mutuna na yon de journaliste c'était na congolais nyos. Nyos Fayulu basalaki na mojut comme proposition pour ba kende malam. Ba vanda na mesa pour ba vanda ba solola. Nini ba monaki ya mabe kuna epai na bango. Bango bandimi ba ko vanda entre Union Salité na FCC comme leur opposant. Est-ce que le FCC c'est une opposition une opposition? Nini bango monaki ya mabe na loi bango c'est-à-dire ba monaki le mabe ya mabete bango balingi ba tailler loi wana sur mesure na avantage à Félix Tshisekedi na avantage à FCC bar Félix Tshisekedi na avantage bar Joseph Kabila Kabange na avantage à PPRD bar Félix Tshisekedi na avantage à bar PPRD Joseph Kabila. C'est-à-dire ba moni que ce que Martin Fayulu nan ba cette proposition to bengi bango makambo ko beba moyen to sala makambo bien exact. Alors des avantages pour na biso to moni que ba avantage pas na biso ko zalate. Bango ba lobby la CENI est à la dépolitiser. C'est-à-dire quoi? Est à la CENI à société civile. Est à la CENI ya Kabila te ya Félix te mais CENI moko ya peuple. Biso peuple to kena urne to voter, muto to voter abima.
mais bango bazoboya point. Mais ndeko l'élection en 2023 personnellement ça n'engage que moi et je vais engager Congolais nous sauter Congolais nous dans la vie na point de vue naie. Pour moi dans tout ça on a monné déjà ma gouille déjà ezali. Moi je n'ai pas besoin des élections madame. Dans la pose ça il y a élection ici sauter parce que élection ngana bino papa tse c'est que tanga ki bible nanda kuna ye atia ko nommé Félix Tshisekedi ministre étrangère mais papa ya bimaki président. Si tu as dans le ministère, mon côté, papa n'a pas président dans la Bible, tu as la Bible en 2023. Pour nous, comme à niveau, j'appelle le peuple congolais, la mobilisation totale. Notre pays est envahi. Les Congolais sont envahis par les étrangers. Balingi ba élection mais transparente mais balingi ba élection moko ezali ya magui. C'est pourquoi pour te déjouer magui na bango totie révolution en téléchargement il faut bato bazana bonga oyo biso peuple congolais te benga na bango. Article 64 le lobby ceux qui mutazu alliance au pouvoir na makasi et sengeli basa nini peuple a telemelaye. Muto perdu pouvoir azo salango na violation ya mibeko et sengeli peuple sa nini a telemelaye. Article dialogue entre Félix Tshisekedi Fumumuzitu na Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi a salaki autobengaki proposition de crise. Proposition de crise y en a elingaki le gananzela dialogue. Mais il est déjà tard. Il est déjà trop tard. Balobaki ça une année. Une année c'est déjà Félix Tshisekedi a tombé déjà 3 ans. Ce qui est dialogue wana ekobenda bino na transition pour le 2023 et transition on est au sein un autre le côté bongisa qui bopé sanga chance na le kabongo yozwa. Moi en tant que peuple congolais a répété le sous ndeko journaliste makambo dialogue oh c'est wela lobaki oh maman Chantal lobaki et ça point de vue na bango ça point de vue na ngate ngal lutte nazo ça c'est pour la libération du pays bango so ba ça la lutte bazo mona ba héros et ndenge zo le faire il faut ça ya bango. Moi j'ai dit le Congo bazou en otage et ça pas Félix Tshisekedi et pas Kabila et ça dit batata na bango ba faisait du roi ba mindele ba impérialiste il faut que bengana soto pikoli Félix Tshisekedi na Kabila ba impérialiste bakolo na linga pesa yo exemple na Mali ba bengi ba Russe ba lebi France bazo distraire biso États-Unis bazo distraire ba Russe boya toto ngamboko biso pesa to za la mayele to ko benga ba Russe to ko benga ba Chinois ba yana ba arme pas les États-Unis pas la France Congolais landa makambo tozoloba soki olandango mboka na biso toza na se mboka na biso ezozonga kaka na sima toboyi makambo ya dialogue maman Chantal bato eside bato ni bozoloba biloko nanga moi je ne suis pas na point de vue na bango na boyite mais moi je dis non et non ngana zo préparer révolution sans révolution ngana yebite na kokufa kaka pona mboka oyo na boyi makambo ya dialogue wana avec monsieur Tshisekedi azali diable entre nzambe na diable dialogue ezalaka te babengana ye déjà atumba mamoto kuna. Voilà la réponse. Si maman journaliste, et lokonga na lingina loba, eza lokola moi distraction aventure. O ezo le kanana mboka na biso. Poko mona ba oyo babandisa makambu wana oyo e bomaka bango memeli bango ba problème, bango moko bazo gravité te ndenge biso ba komi ko graviser awa. Et c'est lokomo que comme lokola ba distraction comme politique. Pe loko o selon ngai nazomona azo luka moi ba ko luka moi avantage moko kozala na ngambu na ye pona 2023 azo mona déjà eza moi ba raison moko azo luka ko pousser pas problème ezani ateli ameki ko bouger mama kambo eteli pona ba réforme institutionnelle ya seni azo luka ko sala asala boya sala amoni non soki na sala eloko wana peuple congolais ko tomboka yango nazo tala lobi que non ezo senga na luka loko vraiment nazo zwa bango facile et ça il faut que na luka na kanga pona raison ya ko déconfiner lisu ya confinement et ça ba raison moko ya buzoba et loko nazo loba oloba ki que to sali union sacrée pour 2 ans na sali et loko moko te nazalaki bloqué nazalaki humilié mais 2 ans yango nzambe pe asalaka grâce à PCOP mayele yango soki witaki na diabulu to pe na nzambe me na yebe witse pa ne mo diabulu alobi to sala union salité olobi ba onyo so baye na kati baza sacré c'est que baye ko sala pour intérêt ya peuple mais to moni bango baye or que ça pour intérêt na bango nyonso ya bino moko bo sala ko voter ka makambo eza na avantage na yo omoni congolais lelo
toza oyo ya kala te ya 2006 te ya 2011 te yo ya 2018 non te wana déjà eleka oyo ozosala tomoni kaka ozolinga osala ndenge basala na malumalu ndenge basali na ngoi mulunda ndenge basali na nanga aventure toyebisi yo kosala aventure te corona awa eza te po depuis yo lobaka ke corona ezali na ntsangu tozotambola tomona mutu takwei mpona corona baespero bayaka awa ya corona bayaka bato bakangaka kuna tomona ta mutu moko te oyo ya corona baloba bapesa baadresse bavandi wapi bato yango na quartier na biso natikala koyoka te ke mutu akufi mpo na corona me wana eza baaventure soki ozokoka te deja okoki te oloba bapesa chance eloko osali eza te olobi ke ozwi sacré babemba namona bemba azwa sibe ezai à l'époque Mobutu eloko asala malamu eza te Moïse Katumbi asali na Kabila eloko malunga esalami eza te eza miyibi tika soko ozokoka te okoki tolobi eza état de droit yo moko il faut l'exemplaire ya koorganize élection ya malamu soki ozwi te ezosalaka moto oyo akotisaki état de droit yeyo mpona corona soki eloko akosala eza te basala te mayebeke eloko azosala ezoluka amema année blanche na mboka na biso eza année blanche soki basanctionne mpona année blanche ayebaka ye nde aza porte malheur ya mboka na biso eloko atika bato bavivre kitoko tovanda bien tosala corona awa eza te merci eloko na ngi nalobaka na bakisa ke eza boye parce que mboka oyo nde tokoli vraiment tozali na temps akala ti tokomi na temps oyo tozokola tokomi papa baboti biso me tomonaka mboka yango ezochange kaka te parce que tozalaki na nouveau président mosusu azalaki wana Kabila tomonaka nini esimbaka kaka te tozwi fe Fati aye apromettre biso makambo bien tomoni nyonso esimba te aye makambo ya coronavirus makambo ebele mais tomoni ata solution moko te bata maladi tomoni te tozala na avenir esika moko tomoni te so amoni ezosimba te ayebisa biso ke peuple congolais biti ezosimba te parce que azo créer union acréer bele union sacrée parce que union sacrée oyo aponi oyo atie bato ne wana tomoni ke eloko malonga azoporte eza te eza kaka ebe intérêt na bango moko parce que biso tolingi ke atiela biso tosepela toyeba te oyo toza moment oyo tosepela peuple congolais asepela na oyo oyo tozomona parce que oyo aprometaki biso tozomona yango te parce que alobi ya malamu tutu boye me tozomona te mais eloko wana oloba kaka nasengi epai na ye soki amoni ke ezosimba te adémissionne atika wana bela po to mona ba fonctionnaire mon père aza fonctionnaire parce que na mona fonctionnaire a combien de fois la promettre mbongo zo matate info papa mukola aza na bana 4 bana 6 na ndako mais mbongo zo za 80 000 francs parce que tozo mona ke mbongo ndenge ni na classe bona mbongo tozo ke ne classe tala la classe mo yo komi passe dollar ko koloba te mbongo zo mata vraiment ce que yazo sepela na mongo azo zo fouter bon mongo azo yiba wana za dollar yango zo mona dollar e mataka nango parce que ba député bazo déclarer non surtout bazo sa mongo wana bazo sepela parce que biso na peuple congolais to pouvoir pour le 2023 asa na suma fiani on a pas sima to voter les sous mona mboka na mona eloko zo voler malamu ezati parce que biso ba jeune comme ba jeune baza venir à lobby eza biso ndo bongisa mboka o mais to mona ba jeune tele belé ya batu misala na mboko eza passe pourquoi tu as musala bendien belo comme la mboka o bendien ba libanais mais kene ko tala bakili marché kene ko tala partout parce qu'on faire souffrir ba congolais to sala musala o india zo mona loko moko te ato fundier ato kena la po ke partout ke funda ba ko kangote ba ko kanga bangote ba ko connaître yone mutu congolais to ka na mboka oyo parce que eloko eza ke vie sociale ezati na mboka oyo parce que biso ba jeune tozo ba ninga voler te to mo ninga osala te loko mi mutu po bala foko za 40 ans o luka mbongo tala ba jeune lo biso bomona po la tata bien komi passe ba jeune oza kuluna on sa loyengi na vie parce que ba to ke na mboko to ke na to on sa ke abeta to beta ba play to beta ba winner ba paris foot le mbaka beti ba foot ala ka mbongo sa nyabi makali bona mboka oyo parce que to vivre tu rap to vivre tu rap na mboka oyo donc oyebisa ye te président oya moi so mundi simba te atika parce que atika po to vivre boyete na ba papa na biso bilenge to mona ndenge moko po papa to le lampia kana mwana papa fani mo ngo rezate bon ngali mwana zo bota merci si na président Fayo na pesi na président Muzito papa Fayo message nange za boye
toyoki sango biso pepe toyoki sango ya dialogue yo soko ozobule dialogue soko ozobule osanga na bandoki susi na biso na 2023 bino bozokanisa biso kuna tokokoma te na 2023 bozokanisa tokokoma te toboyi dialogue lobi okoloba kete pepe balandaki na profit papa Fayou makambo ya dialogue toboyi susi na biso tala biso na avant tokoma 2023 tozwa solution na pasi omoni mushashino omoni nazolala na nzala ozoyebisa biso tozela 2023 tokokoma te papa Fayou papa Mozito soko ke dialogue bosana congolais maloba nanga suka yango wana tozonyokama ya konyokama tokomi ndeti bangulungana mboka na biso ezalaki boye te na bapays mosusu ezalaki soki bamati eloko lelo ta 10 francs bakosala grève mais oyo ya biso grève soki tosali ekoma baboma biso pasi oyo ezoyela biso en tout cas l'an 2023 oyo bino bozoluka biso toboyi oyo ya koya ya malamu oyo ya kobongisa ye nde mutu tokondima na suki wana message na ngai eza ya seni nalobi na seni mutu aliboso na simbi ezali mboso yo mboso mukolo wana ngai nalobelaki yo awu nakiyaka balobaka kuna mbao hao kalewa kusisilifani nyengako yo mboso na yebisaki yo faire attention pona seni yango simbi mboka oyo seni yango simbi gouvernement yo sikoyo yo bapesi yo mbongo tango bapesi yo kingunduka ya sanduku ya mbongo pona nini okaboli yango te okimi mbango keko pesa bana na mwasi na yo ozana bandeko na yo oyo yebi biso bamususu yebi biso te yo mboso tindenge bozo discuter pona seni tozolanda bino na ba radio na ba television est-ce que lamuka yo muto bimisango lamuka yaka na maboko ya kitekedi tirombo muto yaka na lamuka bango batu bakendaka na Genève yo kendaka kuna yo kolata okamati olati makambo nyonso oyo mboka oyo yo bebisa mboko oyo boteka mboko oyo ndenge boteka kango epai ya Joseph oyo eza mboka barwande yo mboso nazoyebisa yo yoka ngana lateli yo esprit makasi ozoyoka soki olingi yo omona kisikalete okomona kisikalete yo okomona kisikalete kaka ndenge ovandi na biro omoni ye po mutu oyo azwaka mabele lelo aza lisusu na misuni te akoma mikuwa ok akoma mikuwa na ye okomona yango aye kotelema aye koluka yo alobaka mboka nanga mutu ateka yango te liyo mbongo koteka mboka nanga te yo mboso ozindisi mboko oyo na mabele ozwi mbongo muningala yo Tshilombo aleka na élection ya 2023 papa yo avant élection ekosalama yo na kitu wana kozala te na kitu wana kozala te chitenga yo wana keye yo ozakaka mukie ok yo zakaka mukie okotika bana na yo pamba okotika bana na pamba kima ikuzaisi bwapo dala ngaye nugulikani saka zinedena bako heka mbosu kore puanga likolo oyo ezana libanga o ezana mboko nanga kiam keba na yebisi o keba bana bazali abayebiki yakate yangu wana nasolo banaringala bana kenge bazokana yo yoko tika bana na yo na libanda eske yoko kufa te okozala libanga mungwa yata osombeli bango vila na poto soki ba refule bango kuna bako ya wapi
yombo sokore panga soki ozokanisa ke lukulu olobaki bato abandundu bakuza bukonzi te lukuta ngana kuza bukonzi okina yebisa yo bukonzi deja mutu azwaka ngo oye muyibo botiaka Martin Fayulu aza mutu abandundu 100% siko tozoboya ba 50 tozoboya ba 1 ba 3 na yebisi yoboy kenda ko yebisa Rwanda wana kuna na bateke bato batekele fermi wana bangona nga problème kozala na sengi papa muzito papa Martin Fayulu na zana posa na bino bo benga ngai na zana posa bo benga ngai na koma ipako kuna na kasongolundu makambo nyonso ezaka kuna na ko sukisa bato na suki kaka wana na ngai za boyi pona Chilombo banda bakabela ye banda banoma ye pona Congo ngana bengi yo oza muselekete po muselekete nzela oyo autaka azongelaka ngo te soki akei tu azongi akeli susu nzela mususu tu azongi akeli susu nzela mususu tu azongi lokola yo na bengi yo muselekete pona nini po ozokosama mingi na bato makambo oyo yo zosala eza posa na yo te bamindele nde bazokosa yo ozoyoka tina na bengi yo muselekete yango wana lelo soki balobi na yo sala boy osali resultat eza te lobi bakomande yo sala boy osali resultat eza te yebake na yo na bamindele soki ya solo kaka Yesu oyo lobaki ke yo bokonzi na yo ewuti ya Yesu epa Yesu soki eza kaka Yesu kaka oyo ya mama Santa Maria ye mutu abotaka Yesu na nzela ya bomoto Chilombo okosala na yo eloko moko na mboko oyo te petikala koyeba ngo yaya banda lelo okokende na yo ato ye na combien de benemi na kati ya mboko oyo bakosala eloko moko te. Est-ce que Israël basalaka ye loko yo mto kendaka na poto lelo Israël atikala libre abundaka lisusu te ba Philisien na ba Babylonien batia suka lokola yope na ba Rwandais okotia suka na Congo yoko yokelaka Congo na matoi ngana yebisi yo kaka Yesu wana ya mama Santa Maria oyo yo zoloba ye wana ko compliqué yo ozokende 2023 yo mutu akosalela yo élection awa azate révolution yo na Kabila bozokende bolepe mingi bosakani pe mingi bozana eloko moko bosali ba Congolais ezate biso souffrance na souffrance olie soki tolali tongo etani to sutuka tokomi na makambo malamu ezalaka te kaka kozinda kaka ko eloko lokola sachet ekoki ko mataka au jour sachet eloko lokola sachet osombi eloko bateli yo na sachet ole eloko ozi sachet obwaki ekoki ko mataka au jour na mboka bato bavandi yebake ngonzo wana obatiaki president ya Liba yo popo kotia yango en plus nini ongana yoki pa bandeko na yo bazoke lobake yo zo senga transition na mboka nini tala makama coronavirus na mboko coronavirus ezate mbongo awo na Congo tozolela mbongo ya kulia bino mbongo babanda soma bibembe bochaki wa bozo sombe bembe moko $500 $200 bozo koso coronavirus ezawa ezaki wapi ti ba $5,000 bozo somba bibeli mais awa biso tozolela nzala hein soki bozo koka makambo te botika bo continue te botika soki bokotika te eloko moko na yebisi bino kaka boyebake bayelaka mpe nzela na biso bakotelaka mpe kana nzela kenge yango bakotelaka yango mpe bayelaka nzela kitambo te message na yebiso yango wana botika pourquoi bozokoka te botika coronavirus na mboko ezate botika message na kaka yango wana suika wana. Ministre Affaires étrangères, il y a eu des pestes autobengi M. Félix Tshisekedi parce que Libanda. Je suis enseignant dans une nouvelle unité
na janvier balobi tokofuta biso aye kokanga école afongoli na mars oyo na avril tokofuta bino aye kokanga baekole aye kofungola soki na mai lelo bapromettre biso bafuta biso na mois de juillet ye akei alobi bakanga su baekole c'est-à-dire gratuité enseignement bana na mayele ekufi gratuitement bana mitu ebebi mpe gratuitement bino baparent bozolanda nga je suis enseignant dans une école de la place. Je vous dis que biso enseignant tokozama ma plombe biso mbala mibale te mais oyeba ke ma plombe ya bana na bino mitu ya bana na bino mais c'est Félix Tshisekedi abebisi yango na sentiment ya gratuité de l'enseignement. Je suis enseignant, je nayebi on azoloba nazaka na école nayebi on amozo mona pe nayebi on azoloba. Bande ko nyonso bazo yemba na nzela pour la gratuité mais c'est Félix Tshisekedi abomi mitu ya bana na biso na biso moko tozo bate matière yango banda wapi. Soki akangi en matière yango to banda kangi to banda wapi to so donc les enfants sont détruits et ma plombe au Congo dans 3 ans et je la considérer tel même libanda boye baba parents bazana bana bino mieux vaut otinda na classe bo vendre ça comme ça année prochaine auto za président solo botinda bana bino na école gratuité enseignement écosilate et longo na ngana loba tango azalaki na union na quoi na gouvernement ya Joseph Kabila alobaki Willy Bakonga zo bloqué lelo muto azana EPSP muto azana EPST ezali mwana IDPS azali mwana IDPS agangi fingi ministre ya EPST Thomas non pas Thomas Louaka Tony Mwamba ayembi il est maintenant dans le ministère Nabiso. Qu'est-ce qui se passe dans le ministère? Zéro. À combien fout à bana maternelle na école à l'état maternel les alakati so tambo le ville à Kinshasa dans 100 écoles école maternelle des écoles ici so maternelle ba on ba foota bongo est-ce enseignement de base maternelle les préparatoire non maternelle les préparatoire et ça ba muso ba kota première année ça qui a kota maternelle on a zomo ce qui malade des alaki mbeleki ngasani mutelinga kufa mudali boso lokota zo kufate la maladie n'existe pas malade wana yokota na ndeko Chilombo na ba député na ba ministre na ye na ba conseiller na ye ndenge bazoken kitenge yeso akei na coronavirus na Chilombo ko lekisa combien pour le kapena coronavirus bana Congo bo banga te coronavirus ezate to ko banga yango te to ko bundela mbok marche to ko sala ayebe ba marche to zo préparer le boso na biso alinya kima marche confiné to ko sala marche tout le pacifique ezate bino boya biso pe to ko ya lokolo mibal voilà donc on a quoi couper ça commentaire on va couper ça pour le coronavirus la Covid-19 n'existe pas chez moi. Merci beaucoup. Merci.